Sam Kazadi bayokanaki na ba Vincent na Frank Stemai bakende pa ya Kofi Olomide pour l'émission. Et bavandisa bango libanda ya porte et pas ya Quatrakora. Selon Sam Kazadi. Et bazwa ki ton libanda Kofi ambagi bangote. Tango ba bimi ba yokani balobi lokola Kofi ya mbibiso te to yate. Parce que photos à la quand même ba responsable to yé pas artiste musicien biso ba journaliste mais to quotité to ça l'émission te mais to zaki na rendez-vous lobi to Namona teo mutakutana na yo azanga kimia Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli Basala yo confiance lelo yo bazange lokote Yawe na bomoi efandelo kondima na ngai Namona teo mutakutana na yo azanga kimia Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli Basala yo confiance lelo yo bazange lokote Yawe na bomoi efandelo kondima na ngai Jalia wae Jalia wae Akausi pinjoli ya bapasi na ngai Apesi ya moto mokile pesa kate Jalia wae Trace RDC New Nanya Global Sus Sitia solo eye Yanangala X-Bass Tolega Trace RDC New Trace RDC New René Abiri Le Macron Pacificateur Site Lenda Site Malamu S'abonner Basoba Nganga Abonnez-vous massivement Bientôt Kitamata Bana monde entier Bana Dar es Salaam Sita Moesieye Bana Kin Trace RDC New Bana Poto Information à source sans parti pris S'abonner Moutoua Kimate René Abiri Basoba Nganga Le défenseur de la presse Trace RDC New Basi Balala X-Bass Merci beaucoup donc à tous nos abonnés qui sont là, connectés et branchés sur Trace RDC News, suite d'actualité avec votre humble serviteur René Abiri, le Mandela, le cardinal Mosengo de la presse. Un très grand merci à Tracy Mbelenga Pro, la main magique, pour une grande formation qui a pris de longtemps aussi avec René Abiri. Merci beaucoup à Josué donc Diasuka, de colonisation Instagram, Viber. Donc on est là donc aujourd'hui là avec Zini de Elengia Congo, dont nous allons parler de toute actualité à propos de nos artistes et musiciens congolais ainsi que de nos stars de l'internet. Donc merci beaucoup à Yawili Moucheni, le véritable code mondial. Merci à Paola Schengen qui est à Londres, ainsi que à toi Lydia Kapajika, 10 000 fois amis de Châtillon Koro, celle qui contrôle le ciel, la terre, les oiseaux dans les ciels, les poissons dans la mer, plus les insectes qui rampent sous la terre. Ma chérie, je t'aime beaucoup, de gros bisous. Merci beaucoup donc à Elo Jemouya, il y a Declalandou depuis les États-Unis, Declalandou, la force majeure et la puissance. Merci beaucoup à Juppé Dacruz, donc le sponsor à la carte illimitée. Je suis là déjà avec mon invité de Elengia Congo, Zini, donc dont nous allons parler. René Abiri. Oh mon frère. Bonsoir. Bonsoir René Abiri. Bonne santé papa. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, on est là. Ah oui, Zini, donc oui, Nata Mouké, mais au sali buzz, na combo, na ndenge vraiment au saranate.
Merci beaucoup René, merci Nabana Poto, merci à tout Bodo Talabiso. Merci beaucoup dans les véritables codes ya Willy Moucheni, merci. Et merci beaucoup na grand cœur pour l'Afrique, Chantal Bola, Chimène Kiala, Bangotouba Barbichou, Baline. Merci beaucoup Nayo et puis na Lydia Kabajika. Kapachika, taille acoustique, taille spandex et l'omimino jeté. Question Nayo, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, Zeni, donc, le lot Bolanda Bisso, Toko Takamba, mon actualité, vu que toujours qui m'a derrière les temps. Et alors, il y a Sam Kazadi avec Jaël Icho Lukoki, ou Apitozo Mona, Nakati Internet, ça ne tient pas. Il paraît-il que notre comportement, il y a Sam Kazadi vis-à-vis. Il y a des frères naïe, pena ba consoeurs naïe internet. Donc, ils ont vraiment un peu bienté au Sam Kazadi. Aujourd'hui, là, ils ont accusé donc na vie moro ya hypocrisie au milieu de ses amis. Et alors, yosa frère naïe au travers naïe. Je ne sais pas ce que l'obanine par là. Merci beaucoup René Abiri. Au moins, Moussalo, tout ça, là, Moussala mon noble. Ils ont une grande personnalité, Batal Arabiso, Nabanda Kunabango. Grande dame batale arabiso moi tant tout ça la musala il faut tout ça la on a sincérité tout ça la musala oyo tout ça on va boulouyer que té Jaël Icho bazo wela ni na Sam Kazadi Sam naza pena awa te pour na lobela on mais na lobela parce que tout ninga question Sam Kazadi ba yokana ki na ba Vincent na Frank Stemai ba kende pa ya Kofi Olomide pour l'émission et ba vandisa bango libanda ya porte et pas ya kwatra kora selon Sam Kazadi et bazwa ki ton libanda Kofi ambagi bangote tango ba bimi ba yokani balobi lokola Kofi ya mbibi sote to yate parce que photos ala quand même ba responsable to yé pas artiste musicien biso ba journaliste mais to quotité to sale mission te mais to zaki na rendez-vous lobi to yate et par après ça m'a eu mon vidéo Vincent na Frank Stemai ba yambi Kofi Olomide nde ayako sala analyse oya lobaki na kati ngai na yo to yebite et après Luko ki Jaël na ko sala analyse ya Jaël natalaki alobi Sam eloko sala ezala raté Kofi Olomide a muninga na yo te Kofi Olomide azana tante ya mayo popé sa actualité Kofi Olomide azara Kofi et bakangaki ni encore au salé mission awa boye yo ibaki ba moto kuna et o akoke koloba lobaki mais nga nazana analyse na rosa na kati wana te ba téléspectateur ba comprendre absolument vite nga na roba ndoloba sikoyo bato musu asamba lobaki zinia za mabe so na ndoloba mamzu ba to gel ba zinia za mabe donc ba salaka analyse. Voilà, basalaka analyse kandengo lobi na même so tozongi na moi sima mukie tomoni Sam Kazadi bakanga kié. Je pense que tout le monde était contre cette arrestation pour ezalaki na acquisition moko o ezali faux o wapi tout le monde a télémela ki ngo vu que toyebi Sam malamu mais bakangi ndeko na biso nyamakor tomoni Sam Kazadi abimisi na ba vidéo wapi et poussé ba plaignant mususu ba kendeko ba sa plainte c'est ce qui a fait que non Nyamakor a comme encore tinakati à prison. Et alors aujourd'hui là encore toujours Sam Kazadi. Il paraît-il que botaki sur okangali sous ndeko moko awa je sais pas si c'est Ken Pian et tout abimisa ki li sous ba vidéo moko boye li sous par rapport à quoi. Et puis alors na comment encore lié moko boye Sam Kazadi toujours na ba titre nae azo accusé toujours fait rigola. Est-ce que Elengia Congo bozala non a problème particulier na fait rigola juste de nuance? Et là on a eu biso so tozana ba émission 2000 Elenga Congo ya fait rigola ko za ta ba 800 ta ba 1000. On comprend. Au moins Elenga Congo za chaîne tozanga na posa biso équipa biso te so Kofi Olomide bengi so to kende. So fali pour pas bengi biso to kende. Et za chaîne eza teo tozana parti pris. Pour na makambo lobi ya Kazadi ngai na yamba Kazadi na tuna ye pourquoi omisa ba vidéo ça maloba nga lobi ngai kutu bakanganga na Molière ba bimisela ba vidéo ba tiango par-ci par-là et internet etambola bongo les églises té de local à les églises té yé a quoi accepter que un jour ba nuire na réputation né plus parce que oyo sali bat ba moni o bat ba rosala yo oyebité so faut oyeba biri ça masala ngo pourquoi il faut oyeba
Voilà. Ça m'a ça là. Nicolanga Zeni, donc on ne peut pas être là toujours pour parler de ça parce que le temps nous presse et tout. Et alors parlons de l'actualité, il y a musique, il y a République démocratique du Congo. Aujourd'hui là, le Congo, donc tozako souffrir na matoi. Donc il y a Fally Ipupa bimisi album naye. Il y a encore Héritier Watanabe Oap Abouaki 5e vitesse, il y a générique naye. Il y a Fabrikas, Robino Munzibu, ainsi de suite, bazako s'apprêter. Et alors, où sommes-nous maintenant là, actuellement avec la musique? Votre critique, votre analyse? Avant ça, l'analyse, je d'abord merci à mère et fait ma solution. Il y a Koumou à Pape. Merci beaucoup à Nanou Kikala. René Abiro, et bien, Lelo, dans le artiste, moi, tega disque. Oui, bien. Biso to baraso wera bimisi disque, jiba bimisi disque toke na victoire. Et même monde s'est développé. Yoka papa. Toke na victoire, to komi na victoire to somba album. Yebi sanga artiste ni ategara. Na YouTube wana yongolo balanga. Robino apesa ba clip ne pas ndomolino. So tali ba vie. So tali ba vie ya Robino. Olo balanga teke ba mbonga ba vie ande Robino osombela mituka. Ezara ba Willy Musheni. Quelque part musique on dit même héritier auto misa 5e vitesse. Nga lo bara vérité. So aussi force et ambulance ça on a wengé musique à maison mère. Aussi la force générique à 5e vitesse yo zarana wata. Parce que nga la tambola partout nga ki na vendre même na bumbu. Na kepi na bar moi bumbu na vandi parce que nga star na nga la rana micro. So na longwe na micro na zengi zini kumbi ya mama na biso. Voilà. Donc au senti maintenant que 5e vitesse net. So toke na kana secret. Oyebi Fally Ipupa aza artiste mon boy o lelo atelemi sape monde na ndenge na ye. Mais pona nga kana secret na niveau ya Fally. O monde bato ebele ba yembaka kana secret po esa Fally. Po so za bazwa ka kana secret ngo ba pesa ngo Robino to ba pesa ngo vena biso Mutalikasu. To bazwa ka kana secret ba pesa ngo ba pesa ngo artiste mon boy o monde ki oyemba ngo mabe bato ba otala ngote. Vous comprenez? Parce que le roi Fally déjà côté qui na world moroboye ndenge mora lobaka. C'est que tout le bakelo ko ça la Fally que bat bayo kai bat batira dizaka ki Fally. Ki Fally. Tala na bien, zo banze mo le roi bali. Donc en réalité à travail et lo quoi de. Te Fally rani na travail. Mais est-ce que yo zwana oliputa o senti pena que o demba ya dégâts. Aussi banze mo le roi ba orgazi. So yebisanga kana secret eza rumba, eza afro. Eza yebisanga zwa kana secret zwa orgazi papa o comprendre que rumbo fallait bande ko betela biso na auto zo mikolo eza deux choses différentes kasi zwa yango sikoyo na DDD anani ya héritier Watanabe Toto la magma la poudre. Les couleurs et le goût ne discutent pas messieurs. Voilà. Tu comprends? Héritier Wata DDD yaye eza yaye danger na ndenge héritier. Kana sike pesa danger na ndenge nango. Ngana ko pesa vite no ba ke DDD legi kana sike to ba kana sike legi. Yo oso lobela rumba odemba. On a lobby. Parce que la bisco na kati ce fait que c'est bayembeli yango mutu moko. Bayembeli yango mutu moko. DDD ya Wata eza vraiment vrai rumba. Odemba. Eza odemba. Ya Fally a mélanger yango na ebite to robenga ngo nini. To benga ngo bon, na ebité pour à côté moi bilo mususu pour par rapport à barumbo ya manete ba organiser. Bilo kongo côté sali elengi te sali nini. Mais soki na baba ba bina ngo mais nga tellement na litoi na moi lokola lokola na litoi na oyema na ga ngo mais so na zui na nga na comparer ga ba organiser na ba liputa na kana secret. Na moi lokola Fally netika moi rumba. Ye moi yebi. Ayebi ke zini kumbi. Ayebi zini kumbi aloba vérité afinga te na TV pour ya batu musu bazongo lokola Fally zini aboyi Fally ngana ko boya Fally te tie soya. Voilà. Zini kumbi donc aujourd'hui là parce que tozo chité déjà. Merci beaucoup à toi Papa Wemba le maître de l'école. Aujourd'hui là Fally Ipupa bimisi école. Et
Bamarambo ezali belé ou apito ko découvrir tout justement, mais le temps n'est vraiment ezali ko rendre biso difficile. Donc livre ya biso Félix Oisé. Tozo acheminer jusqu'à la fin déjà de Ronanga, je pense que tu reçois temps à développer un sujet dans la même na fongo la parenthèse moi papa Wemba, le maître de l'école donc pour te comprendre qu'est-ce qui est là à l'intérieur, mais na souki nous place on a tiki batuka na posa to acheminer yango. Et alors ndeko nanga ezini lelo ba journaliste entre eux boyo kani ezate et longwe ba journaliste entre eux et kotisiko na ba musicien n'habité yo pose chroniqueur et aujourd'hui là au quel côté malgré qu'on s'est présenté na carte na yo mais bah sûr que vous de l'internet vous n'êtes pas autorisé. Parce que biso moto nito pesa ba valeur te pas ba artiste, parce que biso moto mi pesi valeur te pas ba artiste. On a yebisanga banana côté lenga Congo na yambi Fali, na yambi Ferré, na yambi Hérité, na yambi Wera, na yambi Jibé. Non. So na sengi artiste moko na yambaye abina ngaza na tante je laisse. Naza na tante ya rolane na répétition bandi 19h 10 minuit. Après na no lande nini ko pesanga makambuko ne bon bakendaka. Et boyo no bakabelo elamba te pas artiste mo. Ngai ngamuta kabela nga elamba eza Deo Brondo. Deo Brondo. L'artiste est Deo Brondo. Bato ebi Deo akabela nga pantola jean. Akabela ngane logo moi J26 ya kitoko yeka esili. Voilà. Reproche na yo vis-à-vis ba journaliste. Totika complexe. Et logo liboso to sa musa to salo milieu du village. Ngana kamwa air moko ndeko nanga Ken pia na legi na télévision finga fere. Fere cool, fere gola kutu tilapia. Fere gola kutu mukuse. Oke koto yo ozoka bazo benga o muchopi. Ozonga koto papi koko. Ozonga koto yo bazo benga soki nani. Nga analyse on a sala que tozo miye bate musalo to salaka tozo miye bate valeur ya journaliste tozo yeba yangote ngana ko leka jamais na télévision abiri na finga artiste mo songolo jamais de ma vie non tika la sala yango quel que soit pour tout le monde o artiste on a babeti journaliste mo na coin kena uti makala Ken abimba mona makala jour moko ba PC micro passa mkazadi Ken comment yo koti makalo bimika lelo abi biso na ba to anenge moko te ya mo ena micro abi fallait silisi tembe mais fallait poupa les king Ferrego la Jésus de Niance Hérité Watanabe Weranson Jibempia beaucoup ko benga na ba journaliste bazalaka pemé na binote botika na ba porter parole. Pour même les journalistes, les bino on a so na ba télévision to ça na ba kuku balobara ah yekuta to lobele $100 to soirate kuna héritier de fin jibe de fin ba yaka ko finga bino bon mekano ko tika no bango bino mo pe bozo sila lisu valeur ba artiste hein comment artiste munene loko la fali pour pas qu'on dima kangisa nyama kono abitre nyama kora muke amutu mais na niveau ya fali à quoi que rabaisser, c'était quel que soit qu'un gire. On comprend? Tout le monde a Ken Piana Kangi Babi Mutakangi c'est Mark House. Mais dès qu'Abima do fingane sous Ferregola, au Ferre mon coussé, Tilampia, parce que au Ferre boye, au Ferre boye. Et Abiri, ngano ebisolo mongo, ba journaliste, ba sa Moussa na bango. So ba c'est Moussa na bango za la respecter. On comprend? Pourquoi ba tout Moussa ba respecter bango? Biso ba respectera biso te na internet parce que na la télévision na la nzondo télévision on comprend soit journaliste c'est moi internet ça ça la succès ba jibo su papi momo au bibo qui parti c'est mon son le so ba ya manani po biso to lingi ba bilo mo zanga tina trop. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui là. Donc avec Zeni de la presse Elengia Congo. Et alors mon frère, nous sommes déjà à la fin. Donc salutations Nayo ainsi que na numéro de téléphone pour la bateau bazar besoin de contacter une fois de plus. So bana pour ça contacter nga ba benga yo contacter nga mais na sengi non pardon. Voilà. Na bateau nous on a lésé. Voilà. Na bateau nous on ba monique na le mabe pour na bon pardon.
bolimbisi pardon peut-être moi mon rebete liba comme on biso ba apprendre biso na ba famille déjà soko sali mabe faut senga pardon peut-être dans sali pe mabe maloma na lobia merci beaucoup. La bouche qui parle trop c'est la bouche qui pêche. Ah donc pardon vraiment merci beaucoup na yo Abiri. Merci beaucoup na Popo le Bion l'excellence compte et merci beaucoup na Belinda Bumba chocolat na forme moto na forme chocolat. Merci beaucoup na JSM Padi, merci beaucoup na Claudie Lagrasse, ma mamie, merci beaucoup na Nanou Kikala, merci Francis Mutombo, Chantal Bola Mama Paradis, je reconfirme avec Fox. Merci na Abiri. Site nini Trace RDC News. Trace RDC News. Voilà. Ngana ndo côté sa émission hein. Si. Faudra ndo côté sa émission, na émission mo boye. Na ko dévoiler mon ndambo. To bomba pour héroïen surprise. Voilà. Et à chronique. Voilà. Au moni lelo batutu na poto. Bakomaka ba danger. Babosa na keto okufa. Si. Atoza Obama okota wese. Si. Na visa la simple loko etoko na matanga. Exactement. Eze mission musique te. Eze mission musique te. Au moni lelo moto aido na vie aido yo okomi world. Okomi ko négliger nzamba li bongo te o escroquer moi ça bato poto o escroquer atindelo ba caméra ba mbongo azo futelo ndaku papa et puis suka no boye to bosana te ke tozo bota bana na biso ba ko subir parce que c'est biblique le père on s'aimait bana babuki bana ba obuka les gens ne comprennent pas biri omoni ngana ba ke na kufa donc na rosala mabe mukie bolamu ebele mais bolamu wana ebundela yo Abiri ba ya ebele na o to sala na télévision soka ke boîte azomela shisha azale mususu na bouteille ya whisky aomona comité on a danger saka cabine courant so simbi okufi on comprend et puis muto ba danger ko ta wese. Ouais. Donc je pense qu'on aura le temps bien de faire une émission sur les débats intellectuels avec René Abiri, le cardinal le Macron de la presse. Voilà, tout ça là vraiment émission. Moi il y a bien sur le débat original. Donc débat original côté Mutabate Salara, on parlera que de deux sujets, l'amour et puis namoko yoroluka. Donc il faut expliquer Ramon na rapidement. Abiri émission Lengi fort. Déjà Silisaki. La bosse. Merci beaucoup à toi Cornelia Douci Givenchy, Paola Schengen Kilo à Londres, bato ba soutenanga, bato ba sala ke site oyoyo, ezanga internet te, ezanga mega te, ba vidéo ezanga raté. Donc merci beaucoup na bino to botsanga vraiment poids. Donc nzambe vraiment zanga te na kopambola biso nyoso tout, tokutani mbala sima. Bye bye.